benga na téléphone. Maître Gims benga na téléphone. Maître Gims benga na téléphone. Oh le bi. Maître Gims ebi singa mais. Batu nyoso baso le bilanga yoso kipete bonga Maître Gims zala calme. Semaine tozo banda. Et nazo panza bango. Merci beaucoup. C'est ma vidéo il y a 2006. À l'époque nazo combattre régime ya papa Joseph Kabila Kabangi. Papa n'a pas dit qu'on combattre dans tout le loté. N'a pas ce décimé, n'a pas combattre Fatia. Hein? Tata Pamoula. Dans ta stade de martyr. Au Banangalema. Ouais. Le roi de la forêt a tondi ça martyr. Kofi Olomide a tondi ça martyr. Jibem Piana a tondi ça martyr. Sango nani pap a outi ko toni sa martyr 4 personnes bangwana ba toni sa martyr to yoka bibembete na ba morgue c'est-à-dire vena biso kanku bambongo akendaki na mabe nani kanku bambongo teli passe bambo kasi te ngana boyi na ngai na boyi na ngai ekomela nga ba problème ngana tshena nga kanku bambongo tontimba bambongo tonzuzi bambongo tombui bambongo vie penza aza conscient malgré aninga salela ki patron aye mais aza conscient ki abetaki libanda nga pe na yebisaki nga lobi vie biso na réseaux sociaux awe ko luka okoma porte-parole ya ba wangila awe ko luka okoma porte-parole ya ba wangila zala makasi po biso na réseaux sociaux total la défaut ya mutu te tolobaka nyonso pardon total la défaut ya mutu te tolobaka nyonso asoko za mabelo ni mabe parla ngolo babika parla na nina lobake likanko bambongo azaki toko te c'est là qui poisa mais c'est le chanteur te wata Gogan félicitations ayemba kitoko sauf que concert na yezala qui combati et pas yana spirituellement OK ozomona que concert eloko elekela ngai na stade mbule so beta te me mbule so beta na ba porte ndako c'est-à-dire batu babimate c'est-à-dire babeti sela wata mbula moko netanga na zulukana kanga mbula na babeta nga kake c'est-à-dire balinga tenga na salle la wata intervention abi combien plein au à stade de martyr tu peux au bango na TV ça la bien. Oui, bien sûr, ngai natala lisusu plein wana tenga na koma ko tala ndesko ba matanga. Pardon? Ngana commence ko mingi ko landela ba matanga o famille wana ezolu famille ya famille na ngai o tozoka ba matanga. Mais quand même toutes les 12 monstres d'amour na stade de martyr. Vie to koyeba yo. Oh, vie va au sala plein au sanate. Na bosa na boite. Na boide. Non, c'est la non, le bon passe à grand foyer nangai. Non, le bon passe à grand foyer nangai. Je sac. Tous là le 12 août. La stade de martyr. Trop c'est trop. Babin biso na Israël référence et le PDG le boss Maluma Voka. Achaki mbongo na ya nje alobino na lingi bino na ya Denis Lesiboya awa na mona pe Fox na bino na matonge mais information na opesa weza via Kima via Denis Lesakima fois futa azo mbongo abatu ngaba sakana na ngai te c'est-à-dire voilà c'est-à-dire façon mbongo abatu ya PDG Maluma Voka. Est-ce que le rôle de partir de nous ça se croquer bon Kimi spectacle à Liembongo parce que les fractions oui c'est fractions makasi faut bakangaye faut bakangaye osomona ngani na zabwe na kosa yote na l'équipe ba musicien belé na kombo pardon na l'équipe ba musicien belé na kombo basé belé na ndani sito basé belé tika totanga ba kombo te oyebi ngai na batembele toyoka na kati bonjour c'est le mukoko partir le terrain on est dunia loba ki ça lokuta OK partir namoko na yebi to chakwa na kenana nzumu na ya makambu na ke ko soutenir batu mususu pour moment na zo soutenir bango pa baza likolo ba mona jango loka ba ozomona te c'est de net ba ko ela ka ba problème absence na ngai
Boko la ko la ka ba problème absence na ngai ka ba de point donc yum to panda ken piana yo na babuki ndaku na ye ken piana yo na babuki ndaku na absence na ngai oh papa absence na ngai ko bota makambo ebele omoni Gesi Mawete de ake ko sangana na pakistanais po ba bibi Gesi Mawete ake ko sangana na pakistanais po bisanzembo soki nzembo wana esimbi lobanga yi mais you business Gesi Mawete za mwana changu ndio matoi bisangana sangana okopianga raison okeko sangana na mutu ayombo na okeko sangana o eze musa musique balobi yasikeye ni de ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otuna ngani? Ma copine au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akaba te mukenda. Akotsa ko batini ofuta kwa ta chambre te. Na quand on se distrait dans notre mtolinga te. Greatness Congo TV. Ba gag ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le voilà rouge, ting ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yone makam. Bon, mon abagag. Pas film. Pas émission. Biloka Bouzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au moment la droite, va commun anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. Maluku, bonjour à toute personne qui aime cette émission et bonjour infiniment aux héros dans l'ombre. Bonjour Henri, bonjour David Nguye, bonjour à Patrick Baba, et bonjour à mon DG Isibakuka, et bonjour à le DT Nikis, bonjour à Yves Mbomba, Poupon et à toute personne qui travaille en collaboration avec Selemo Koukou. Bon week-end aussi à toute personne qui m'aime, en commençant par Sarah Moukoukou classe A, Lenette Moukoukou master préféré, Papa Eloge Maemba, donc là ce sont des gens qui m'aiment, Ketia Kabouiz, guitare basse sèche acoustique. Donc bon week-end aussi au milieu, donc Patrick Elouko qui est le patriarche, fiston Leke Labadivé, Dido Samaya, Yannick Moussoualou, Christian Moukongo Mpiomètre, Kojo Okamanji, Galore Mboma, Rensi Moulouba, là sont mes amis d'enfance. Et bon week-end aussi à Patrick Baba. Et bon anniversaire à Arnaud Firenze et Arnold de Kaou. Dans lui, il fête son anniversaire aujourd'hui. Rapidement, merci beaucoup, surtout sur vos intentions. Et merci aussi à toute personne qui m'appelle, commençons par Brazzaville. Je vous aime bien de Brazzavilloise, Starché. Je vous aime. Merci vraiment à Brazzavillois, de Bolinga, Cédé Moukoukou. Merci. Ok, Nabino, vraiment, na Sepeli Makasi. Merci aussi. Nabana Malukunyo surtout, merci Nabana Lemba, merci Nabana Bondal, merci Nabana Njili, Bana Kingasani, Bana Masina, Bana Mongafula, Bana Eta. Merci vraiment, merci. Donc rapidement, avant de faire tout ce que je peux faire, je fais un petit tour chez David Nguye. Juste, David Nguye, je sais que tu es mis à bouche avec moi, papa la Davina. On va aller à Pembe. Donc, nous pouvons nous balancer une chanson chrétienne et je ne saurais pas faire l'ouverture de mon émission sans pourtant glorifier son nom. Donc, David Nguye, une chanson chrétienne et on se retrouve à tout à l'heure. C'est parti avec David Nguye. Image. Félix Ozekwa, monstre d'amour en featuring avec Fabregas, maestro métis noir dans Zembo comme on a TikTok. Je n'ai qu'un nom on a TikTok. Donc là, avant son stade de martyr le 12 août, beaucoup dégusté TikTok. Il y a monstre d'amour avec Maestro Fabregas. Le 24 juin, fait rigoler je suis de au stade de martyr et Bagoloise dans Bagoloise Touboya. Que nous avons boosté, tout le monde de sa stade, si nous avons fini que nous avons gloire qui a moulu, donc on a tout savouré.
la bonne musique de Nika Bourmina, le peintre. Patrick Beckham, l'aide du maître, toujours au studio pour la préparation de son opus, à l'occurrence de l'histoire. Donc, tous avons l'histoire, il faut tout comme on dit, moi qui toque les alakati, ou ba fils la sei, bazar bazu ba chance, ya ko bazarder na kati wana et ba camarade de Belé ba naviguer na kati wana. Donc, Patrick Beckham vraiment zolier à Pongi, Nicolo dans le studio juste pour l'histoire. Et sans oublier, il va livrer un concert sur un bis pas na Yolo, hein. Na Yolo, donc le 28, le bleu mois de mois na Serge Ngouma. Je pas vraiment la précision. Hugues Binafilé, le grand maître, dans le 2 avril, au terrain municipal de Massina. C'est-à-dire, Banatouya Massina, Bana Pascal, quartier 2, Kumbanseke, Kinkole, Njili. Venez vraiment écouter et partager gâteau à Hugues Binafilé dans le stade municipal de Massina Nabiso. Et le président Nyon Soto Binafilé, il y a qu'un seul président, il y a Banan Tchango Mubimba, il s'appelle Cadre Mode Business. Donc, président Cadre Mode Business, il faut rassembler le staff de bureau na yo. Bakende dans le stade municipal pour savourer la bonne musique. Il y a Hugues Binafilé. Kofi Olomide featuring avec Single Cœur. Donc, la sortie c'est pour aujourd'hui. Hein, c'est pour aujourd'hui. Comme on a mis, je te jure. Autre coraman avec l'honorable Single Cœur, je te jure. Donc, c'est pour aujourd'hui. La plateforme surtout et la chaîne YouTube Kofi Olomide, vous allez déguster Zembouano. Je te jure. Et quant à moi, je ne peux pas aussi avoir une bouche du bois. Et c'est important présenter mes joyeux anniversaires aussi à Yannick Moutombo, alias Zoé, à Benjumba, HBD à toi, mon pote, mon ami, mon déco, Yannick Moutombo, alias Zoé, à Benjumba. Bon anniversaire à toi et bon week-end à Sarah Moukoukou, classe A, ya Eloge Maemba. Bon week-end à ma star préférée, Elenette Moukoukou, à toute personne aussi que même Ketia Kabouiz, guitare basse, sèche, acoustique, elle l'a koyalit. Réception, j'aimerais d'abord féliciter à Jan Cecele, bien, j'étais bien accueilli, je suis à Jan Cecele, et c'était bel et bien une émission où Bino Bolingbotine, on a Lukaye, Boyoka Nino Azolo balancé comme message. Et maintenant, au plateau, avec Pasteur Lité Akanda, avant de faire tout ce que je peux, mais je m'en vais rapidement juste pour sa réception importante en disant bonjour Pasteur Lité Akanda. Ouais, bonjour le grand journaliste Sele Mokoko. Bonjour la bande nyonso yo bazota la biso na batango yo. Nazo zongi saka matondo mingi ba merci belé pa ya wenzambe tata. Oya bateli biso pa kutani si biso. Liboso na nzambe muta makasa za la côté. OK. Nzamba za kana posa bata makasa te mais nzamba za na posa ya bata botosi. OK. C'est-à-dire liboso nzambe biso nous toza pamba. Yango monaka liboso nzambe na za ka vraiment faible makasi. Et tolala ki lokola bakufi. Na sa pongi to miyeba ki lisusu te. Nzambe akutani si biso et koloba boeza ngolu. OK. Koloba boeza grâce. Tout ça on a ba guerre na biso, ba guerre d'esprit, ba guerre ya ndule, ba guerre ya théâtre, ba guerre politique. Mais nzambe bazala na guerre. Amen. On remarque ba tunyo so guerre tout basala même ba guerre à est. Ezaka batuna batu. OK. Mais ça contre nzambe te. Oto yi contre nzambe. Mais nzambe déjà si abalola déjà ma belé pour bango bazinda. OK. Parce que nzambe balatsaki manduki te nzambe babundaka na yete. Parce que moni ba guerre wana. Pourquoi bazo bundana ba ninga na bango bato. Bisa ba fan club na ngani yoso tous les amis de Pasteur Lité Akanda. Le lobo zo sepela na ngai, bozo betela na maboko. OK. Maintenant na ba douleur pe na ba souci moko banduke belé ba yeba ngote. Na s'excuser les sous non pas na yo. OK. C'est le Mokoko parce que émission oyo et émission ezolanda mama kasi partout. Merci. Sauf que ngai na choka motema na yo trop. Merci. Belo bengisa ngai. Oui, oya kate. Sande ko na lisu ya cha. Ya secteur. Ya secteur vraiment omoni na lobata na benga ngata bêtise ndenge bandela. Musala ngo ya buzo bandeli batusu balobaka ya maboke ndenge bandela. Les jouissances na miso bato bato pe baza ko apprécier ngo merci na lo baboué bato bagasa so muto akomi na mbongo ebele bazaka na suscité omoni bato batongi mingi na République ya Congo. OK.
bato ba na mbongo ebele oto bangaka. OK. Oyo yolo baga nzambe mukono okutana na ye vina ngeseni. Ebongi. Bazanga na souci makasi ozwata idete. Ah bon? Souci na bango esa nini? Atongi mingi, asali makamba minene. Passe na ezaliwa. OK. Bona okufa biloko no esani. Et otikala. Voilà. Peut-être yoka saka bato biso to envia ka ba ya Willy Musheni. Ba koda mboka. Ba ADG Ricky Mwamba bazanga na souci grave. Na moni ba Jean-Claude Mabanzo. Jean-Claude Mabanzo. Mbongo contre Mbongo. Mbongo contre Mbongo. Pour mon aïe, hein. Il faut mon aïe. Vous tout les péter le macasse. Il faut mon aïe. Yo yebinga na zamu tambeli aminu mibale. Donc ça na tongo na pourquoi to bebani. Na ndimagape mutu selon ndenge na vivre amour. OK. Tant que na vivre amour te moyena ndima Jean-Claude Mabanzo et ça ndima pas na ngai. C'est yo no ndima ye pour yo so vivre bilenge. Na vivre oui. Bonga na vivre. On vivre. Na vivre. On vivre amour. Na nina bakisabu. Bakisa. Na baneko banga liwa makasi na vie na ngai. Mutu akoma kobanga liwa na tanini. Tango conscience na ye ezu place. OK. Sagesse na intelligence écoutani. Écoutana kana âge nini. Yaka kokuta na partir à 18 à 19 ans. Na bana oyo ba sagesse na bango na intelligence écoutana ka pe rapide et ko banda pe na 17 ans. OK. Yango mona ka soki moni mwana a raté ban de l'école. Sans wana tango ko ya pe kutana et puis ça ka décadence. OK. Moko eza likolo, moko eza na se. Voilà. Nanina loba boye. Mutu kwa banda ko banga liwa. Faut comme na 18 ans. Bano yo mona ka même mwano ya bandi puberté sika. 14 ans, 13 ans, 15 ans. Ayeba ka naissance a liwate. OK. Ayeba ka douleur a liwate. Soka moni ka bato bandi ko lele yeba bandi mama na ngai papa na ngai bato baso lela ye pa konti na idéologie wana abano lela. Mais mutu oyo ayebaka ke liweze loko abiente et singela totaliser 20 ans 25 ans wana a vivre siko guya mokili ndo mona kasoki mwana kufi na 10 ans 9 ans kokufa ya mwana ya 10 ans 9 ans biso nde bato zoyokele susi na mawa ye taliete po ayoka elenge mokili te ngana minute soko ebisinga ke dadi kota mabela ko yonde kota na place na ngai na kozala te na esengono ata mokete ndeko na ngai sikoyo yoka eloko osele mokoko tosolola de ndeko na ngai. Ça c'est Goldberg de YouTube. Pardon? Ça c'est Goldberg de YouTube. OK. Un contre tous. Frappe na le frappe na retour. Oyambi mutu amayele. OK. Pardon ko permettre mayele na ngi ko ganta na PDG ya chaîne. DG ici bakuka. DG ici bakuka. Permettre ngai. C'est-à-dire na ko senga na yelo ngola bango nyoso changa i place wana. Na chosko place wana. Oko changa par rapport à quoi ba document na yena. Landa sele. Na zola ndayo. Ah nzambe na ngai. Nini susu. Pasi na ngai ya makasi eza nini? Na mane komi tungisama. Ah nzambe na ngai. Nzambe. Na meli déjà ba masanga nyonso ya tous les deux compagnies. Ya oya nini ya Congo na oya Butuki Bwalima. Na yoki gunango. Na salili ba sortir la whisky. Côté ba chéri ko lobate. Na vivre musique nyonso. Yo moko salaka témoin. OK. Na vivre ya ba wangila, na zo vivre ya ba golwa. C'est-à-dire na vivre ba ancien succès. Oko sanga ne lokote. À partir de bilengi wana nyonso nga na yoki. Ndeko na ngai na yoka douleur makasi. Soki na kanisi un jour na kozala te. Parlant na bato baso commun. Baso on a tant de message. Pelé pour un contre tous sans un Goldberg de YouTube. Mutachaka désordre aïe. Et désordre de nationalité ya. Ils ont des désordres à Muzoba. Ngana chaka désordre entre talité ezoko ezokota. Na bakselo comme. Bakisa papa. Et ça ka étape en mbote. Bakisa dadi. Tozana mbote. Parlant de mina lobaboye. Mukolo na longola souci ya kobanga liwa. Ezala tango na mona ba grand homme ba ko inase. Eloko esili sanga kobanga liwa. Tango na moni ba grand homme. Ba ko inase. Papa. Comment na pepe kale ya mpanya? OK. Bomo ya moto ezali lokola milinga ya likaya. Ekoli mwaka na mopepe mama. Oyemba ngo pe.
Bon na koyemba te. Daddy. Yakala ezala lite mais yalelo eza buzoba. Oui. Sikoyo c'est le mukoko ndeko na ngai na moni ba mari misam. Na moni ba rochero lei. Na moni ba fumu pa kester. Na moni ba Kabila le père. Na moni Etienne wa Mulumba aya titi. Le grand baoba. Tant na moni bibatu wana nyoso ba grand homme. Ba Mobutu papa na biso Mobutu sesego. Ba kwei ba grand homme. Ba vina bango ekwei ape mana bo Moïse te. Na eko vona na eko réfléchir ngalobi nzambe. Tant na salaka na succès te. Na monaka vie topeliwa esa na moka bongo mais tant eko koma na succès na ningaka te mutabetela ngali pona nini partout zo tembo la bana mike mikolo bazo belela Golwa ndeni mwana mama ni mwana mama ozo sentige mwana mama olive guwana nyoso na ndenge bino bochaka pe ba séquence na la télévision na bino mokilezo tala succès wana bana changu ba ebike mutapesa ka mot d'ordre yeyo na changu soka lobi na changu mutarolekate soki na lobi na changu ba ko ya mobiente ba au sala plainte neti lelo gogani motora te ba ko sala plein en scène gogani motora te ba ko sala plein en scène lelo ko beta na scène na PCS autorisation tant que chef coutumier mabele osola na ndeko na ngai c'est-à-dire c'est le mokoko kolinga congolais te pour intérêt ya ekolo linga ndeko na yo congolais que ça soit ekolo ya zali muluba bandundu ba Congo este kuna ba swahili ba tetela biso nyonso toza ba congolais no monaka congolais ou asa kinois soka kena na Goma to akena na Bukavu akomi ko se sentir neti gênant asa mopaya te komona ka gênant te ozana mabela ba koko na yo mboka na yo foza la tranquille ngani wo moninga bona lobelaka nyonso naza mutu abilobela makasi ozindima nandima kango penako po ngani na vina ngana liaka na bilobela ye ko tsabe makala kasi yango bezo somela na mituka yango mataba avion le poto yango mataba avion ba poto ça dit ngana tsandengi koto na yi douleur koto na yi sengo na beta pe ba boloko nyonso ya mindele ya batu mwindo otaka vidéo te oui nzambe na ça c'est sur un moko yo ngaye le parisien refoulé merci na invitation na yo merci beaucoup donc je suis très content merci merci na mona za na moto mikolo ngande ngande ko semaine to banda na zo asfoli sola maître Gims pour maître Gims benga na téléphone maître Gims benga na téléphone maître Gims benga na téléphone maître Gims ebi singa mais batu nyoso baso lobelanga yozo kipete bonga maître Gims zala calme semaine to zo banda et nazo panza bango. Merci beaucoup, Pasteur Lité Akanda, appelé Madame Mouké. Avant d'abord, tout ça, élément, Pasteur Lité Akanda, tout passé on a page rose, il y a notre sœur Adèle Kalonji. Donc, joyeux anniversaire à sœur Adèle Kalonji. Et on se retrouve avec l'image de Pasteur Lité Akanda. Et on t'a tapé Madame Mouké pour Moto Zamabid. Page rose de notre sœur Adèle Kalonji. David Nguyen, si tu veux bouche avec moi, tout ce qu'on a pasteur, Batu Bazoko Mayako Santra, un message. Ya Katika Tinga, merci Katika Tinga, Pession Mbote. Kulutu Katika Tinga. Pession Mbote, Azotalayo. Patrick Beckham, Pession Mbote, Azotalayo. Patrick Beckham. Pession Mbote. Moi, na Changu, malgré na mela koka na été, na ebi na kobonde la pona Patrick Beckham. Azapeka mwana mabele changu ne tombera jamais Naomi Banguli apesi ombuta bisola na Banguli merci Naomi Banguli tata Pambola yo tous ensemble ngana zawana pona bino. Merci beaucoup papa Pambola yo tous moké élément ya pasta et bongo to continuer après cet élément image on si classique asimisala ezate mutuna yo so sala te papa ovotaka na buzoba musala ezala te ngani na kati ale kata pe kata
voter bien. Nabi tout vote. Yo na yo fling en pamba. Nabi tout voter bien. Na yo fling en mabe. Soba. Nabi benga na 089. Benga na 089. Osilisi classique asimisala ezate. Mutuna yo sala te papa. On votaka na buzoba. Musala ezala te angani na kati. Allez kata pe. Kata na lobi tour voter bien. Nabi tour vote. Yo na yo fing en pamba. Nabi tour voter bien. Na yo fing en mabe. Soba. Nabi benga na 089. Vous mata yo moyo pasteur. Kata na go fingo mabe bo votaka bien. Ata yo moko. D'abord, merci. Et ça vidéo, il y a 7 ans passé. La surprise dans ça là. Et si les pétés dans ça soit surprise, c'est vrai ça. Oui. Amen. Vraiment merci. Et ça vidéo, mon corps, il y a bané et belé. Ok. C'est-à-dire un bon artiste. Artiste, ça a une couleur. Et puis, nous sommes artistes. Même si nous sommes congolais pour traiter ça bêtise. Mais et pas il y a comédien et sa bêtise. Mais ça peut pasteur. Bien sûr, nous ça pasteur. Dans la vidéo, on a ce qui est voté bien. Et ça, la vidéo au total, la système à peine. Oui. Au bengi mosala nzambe assemble la pona. T'as la petite réaction de pasteur Tayomo. Vous êtes malade, vous. Allô papa, nasilisi musala classe non ça musala été. Nasilisi classique asi musala ezate. Musala ezate. Ngapi na songi nga lobi papa. On votaka na buzoba. Musala ezaleza la ti ngani na kati. Allez, katapel. C'est-à-dire Nicolas va être Nicolas voter bien. C'est un message. Conscience. Ok. Na banza été mutakozongo le contraire mutoye bité. Biso dans la vidéo mususu. Na salamo peut-être une élection en 2006. Mais si na élection les autres réclamer biso. Ok. Ozomona talentier. Oui. Vidéo c'est pas vidéo il y a 2006. À l'époque nous avons combattre régime il y a papa Joseph Kabila Kabangi. Papa n'a pas dit qu'on combattre dans tout le loté. N'a pas ce décimé nous combattre Fatia. Hein? Tata Pamoula. Merci beaucoup. Donc, salut, c'est Eli Lubamba et Ben Kimpoko depuis la commune de Mjilito. La pastoralité à Kanda Fort. Ouais, Goldberg. Bonjour, c'est le Moukoko. Bonjour, la pastoralité à Kanda. Franchement, Bissoba Gaulois, Nabagolois, tout ça, Manayo. Kitoko. Bonjour, pastoralité à Kanda. Est-ce que Okoyiko Tanga 4 ou 5 personnes dans tout un stade de martyr? Au Banangalema. Ouais. Le roi de la forêt a tondi ça martyr. Kofi Olomide a tondi ça martyr. Jiben Piana a tondi ça martyr. Sango nani Pape a outi ko tondi ça martyr. 4 personnes bangwana ba tondi ça martyr. Toyoka bibembete na ba morgue. C'est-à-dire Kasité il y a 4 personnes. Je sens d'ailleurs me plaît pas s'il vous plaît. Beaucoup ma trop temps pour la pasteur. Il y a 4 personnes. Moi, on a 4 personnes. On a 4 personnes. On a 5. Ça va. Ça va toquer ce qu'il y a na génération où on frappe dans les frappes na retour. Nous qu'on a fait non faire na yo héritier à battre au stade de martyr et c'est là qu'il donne résultat. Bon, résultat c'est là qui toko makasi. Parce que biso to sepela qui poison mais c'est les chanteurs te wata Gogan félicitations ayemba kitoko sauf que concert na ezala qui combati et pas yana spirituellement. Ok. Ozomona que concert et loko elekela ngai na stade mbule so beta te mbule so beta na ba porte ndako. C'est-à-dire batu babimate. C'est-à-dire babeti c'est la wata mbula moko le temps na zo lukana kanga mbula na babeta nga kake. C'est-à-dire, balinga tenga na salle la wata intervention. Mais
le 24 juin. Excusez pasteur, bonjour Célé Moukoukou, bonjour pasteur Lité Akanda. Biso tout bana Selemba ou tous derrière yo. Mais pourquoi au Salakaba show na Selemba ou te? Bonjour pasteur Lité Akanda. Na répondre à playback. Ne m'appelez pas, ne pas dire s'il vous plaît, été son direct s'il vous plaît. Répondre pasteur. Bana Selemba ou ba patron na bino Selemba ba zama boko makasi. Pardon? Bana Selemba ba patron na bino Selemba ba zama boko makasi. Bino bobe nsanga na Selemba fonga na fonctionner na makasi bino noko boyoki bana Selemba bazolela un contre tous Goldberg à YouTube Lité Akanda mukoloni noko sala show na Selemba naza libre ya kotambola tous les 24 communes pe libanda mboka mais zo dépendre na bino nde bato boza na secteur wana bo inviter ngai ndenge ADG Ricky Mwamba a invité Kangai Nenge Apocalypse 22 bienvenue Kamba a invité Kangai osomona Nenge Dima Kwendo jackpot Dima Kwendo jackpot Nenge a invité Kangai ceux qui vont inviter ngana koya. Bonjour pasteur Lité Akanda, tout ça vraiment branché na commune à Matete et biso tout na oni to lingaka yo to tenaka idéologie na yo. Merci. Est-ce que okoki koloba combien de personnes ont fallu pour passer à la tête stade de martyr? Ce qui n'a pas le banini. Abi combien plein au stade de martyr tu peux le bango na TV ça la bien. Oui, bien sûr. Ngai natala kalisusu plein wana tenga na koma ko talande sko ba matanga. Pardon? Ngana commence ko mingi ko landela ba matanga o famille wana ezolu famille ya famille na ngai o tozoka ba matanga. Mais quand même c'est un artiste congolais azobunda nani mwana mobalo ya mokonze ya banani oyo ya banani oyo banani wa wangila oyo banani. Bonjour Célé Moukoukou, bonjour pasteur Lité Akanda. Est-ce que pour te joindre numéro de contact à ça? Bonjour pasteur Lité Akanda et je suis vraiment fan club Noé Akousarada na Kingasani Yasuka. C'est Junior Ngwene le chancelier. Bonjour Ngwene les chanceliers. Tata Bambola yo. Est-ce que le pasteur Lité Akanda oza moto pe obundi mingi bobena ngate ko s'il vous plaît attends kaka. Bonjour c'est Eli Love Eben Spartak pasteur Lité Akanda mukolo obosani mukolo batu basala plein ya martyr vraiment bandela kotanga s'il te plaît. Église catholique ya liboso wana zaki pape numéro 1 Yami Balé, le roi de la forêt, Jibem Piana Papa Chéri, Kofi Olomide. Balobi 4, moi na sauté ça. Naza mutamayele. Naza mutamayele bolobi 4. Poso bobaki 6 wata za na kati. So bolobaki 7 kester za na kati. Awa siko na zela. Il y a grand frère Nanga Moukwa Bongo, le 12 août, le 12 monstre d'amour dans stade de martyr. Vieux, là on s'en a plein, on s'en a été. Nabo idée. Nabo idée. Non, c'est la non, le bon passe à grand frère Nangaï. Non, le bon passe à grand frère Nangaï. Je sac, dosé là le 12 août, dans stade de martyr. Trop c'est trop. Toi bien mouké, la ville et le moment où tu peux s'il vous plaît, toi souffler. Toi mais quelqu'un t'appelle s'il vous plaît, un message. Attendez s'il vous plaît un message. Et bon moi le bossami notre artiste le moment où on rappelle la star na biso fali popa. Aux de l'eau tu vraiment tant à bâtonnier surtout pasteur. Na autant na souga. Et monsieur Zanan, merci beaucoup David Nguyen. Ça on a mouké. Ba maman moi na bino yango to tuko silisa. Tant to kosonga. OK, merci. Imagine nous David Nguyen tout ça la présence de tout le monde télévision pour la pasteur Lité Akanda et on se retrouve. Loi tu as dit que makakufa na asha. Plus 243 kusanga mebidi moko na ini soto 89 moko mi mwana moko chitem. 78 moko mi mwana moko demande mukulu 30 moko mi asatu 729 ngama mwana moko demande moko mi chitem. Plus 243 kusanga mebidi moko na ini soto 80
Plus 243. Kusangishanga mibijima mena yisatu. Mulwa chwajike makakufa na asha. Plus 243. Kusangishanga mibijima mena yisatu. 89. Mokumi mwana mukulu chitem. 78. Mokumi mwana mukulu 30. Mokumi asatu. 729. Ngama mwana mukulu bijini chitem. Plus 243. Kusangishanga mibijima mena yisatu. 80. Plus 243. Kusangishanga mibijima mena yisatu. Mulwa 80. Merci beaucoup. Pasteur Kanda. Merci à l'honorable Shadrach Efana Baron Noir et un bon tonton, le prix Nobel de l'amour. Yes, roche lelo lobi lelo. Na pesi yo Shadrach Efana honorable nchangu na yo kaka. Shadrach Efana. Na pesi yo ye. Oche lelo ju lelo. Bon, nazo yambaka ba tuzo pesanga na soni. Na pesi yo batebele ba pesanga ba nazo ba déception. Na pesi yo Shadrach Efana. Oyebi na mbele minu mibali. On demi na 12h na 13h boy. Ça va? Merci beaucoup. Bonjour, c'est le Moukoukou, c'est Trésor et voilà, Yebisa Pasteur, niveau toléré aux oïdés, mama. Wana mama ya mama nangai, mama ni mama Olive Lembe Kabila, wana tokobosa na gaiti. Nana message moko yo moko tanga. Te tanga nyosa papa. Obana te. Bonjour, Pasteur Lité Akanda. Je l'ai parce que au sol bien. Pourquoi aujourd'hui autant comme il a fallu, papa? Bonjour, Pasteur Lité Akanda. Niveau de l'ingalayo, aujourd'hui, d'être l'homme, Israël Kila, comme Naboum, tout le fort. Israël Kila, Naboum. Est-ce qu'on a beau à toi, soit dans Pasteur Moki, Pasteur? Ouais. Il sanga vraiment kiluba on a koloba lingala wana lingala za koloba wana kiluba wana et le connaît c'est qui c'est qui koka au gérant côté ngana zali artiste o na lukaka na CP ça peut batunyo sokolani samabi kolo na bango pe ba tribu na bango c'est-à-dire to répéter ki na biso avant to ya émission mais côté ya ba chiffre nzoka to répéter yango te Sikotango est commis si on a appelé sa numéro ya na moni ba appelle comme kokota tipa na pardon appelle l'équipe on a s'il vous plaît ba on ba yebi numéro na pardon na yebité ceux qui zandenge nini pardon na sini ces missions et si kana yeza la gaboui lobi na zalaki et pas ya na zalaki et pas ya vous saturé s'il vous plaît na kosa yote ndeko na ngai mokilo eza na makambo ebele omoni ntango sikonga na bandi kopesa numéro nayebaki te ke numéro ya telefone na chiluba ezalaka elengi makasi nde boye bandeko nanga baluba vraiment félicitations nzambe oyo asala epi nga nakoma koregrete pourquoi ne plaît pas s'il vous plaît nabotama moluba te un jour ntongo moko boyokaka pu nakomoluba na changer na ngai ekolo opesi numéro de téléphone na pesi numéro de téléphone mais na yoki malobo ekomi kobima wana nanga na kokate journaliste akokite c'est-à-dire ni koloba ezaki découverte moko bien mais ça na baluba mususu pe soko bise loba numéro de téléphone na chiluba voilà et ça pe na kaka pona bande ko na biso baluba te bikolo ebele aloba mulonga mboka na bien mais c'est comme na ba chiffre katani OK c'est-à-dire il faut to ba pe na mulonga mboka na biso ba chiffre na kati faut que bonjour c'est le Moukou commission Capella en tout cas tout ça Simanayo et bonjour Lité Akanda c'est Fabrice Kaza depuis Kinkole Plaza félicitations à Moussa Nayo mais nazo de la kaka prophétie en direct Fabrice Kazadi na Kinkole c'est Eli Lubamba Eben Kimpoko Mukolo nini Okoya kosa la tournage na quartier 13 Njili. Bonjour Pasteur Lité Akanda, pourquoi tu veux entrer dans des polémiques s'il te plaît aux artistes et aux comédiens moko aux vraiment na idéologie no panango reste constant s'il te plaît Pasteur. Et bozoko makarato so na Pasteur répondre ba merci na PDG Malum Avoka Israël référence kunesika tokitaka motema na moi pourquoi PDG Malum Avoka tata pambola yo yaza ya biso. OK bon omoni art est tellement compliqué bande ko bolimbisa ngai soki ti lelo
ndeko moko ayebisinga lobi ke natangi na message ningo tangi wana lobi ke oyaka ko tourner na 13 na tourner na 13 pendant 12 ans oya tana maya 500 francs te faut aux la clair omini lelo so Koffi Olomide azokweya te na tourna mais atu na pasteur de la foi oyebi se na sala wana na 13 pendant 12 ans ya ba tournage na moi na ba mbula ya mona na te lelo akomi message boaza fan club toko lobele mabete reprocher kaga ayeba ki na salela quartier 13 wana pendant 12 ans toche na se oza frère na ngai bon tokei sikoyo lelo so Koffi Olomide azosila te parce que azola na monde ninge tokendi OK TikTok eye mo pa akoti na TikTok Facebook eye mo pa akoti na Facebook Instagram eye mo pa akoti na Instagram ça dit biso pe to sala comédie kolandisa mandenge mboka to pe mokili ezokendeli ça dit oh nyoso ko la source inspiration na ngai soki eza fali na olate na nzoto pardon soki eza fali na olate na nzoto oh soki ça dit omona tala de mission na ngai na nyoso na sala ke omona ke source d'inspiration na ngai erbuke vanda na famille Kabila na ba kabiliste omona makambo ngai beni na lobaka ekota ka bakinga kati ekota ba Kabila bani asa parmi grosse caisse to grandeur moko ya liziba moko ya source inspiration na ngai OK soki na moni ya source inspiration na ngai za ba mutu tel olinga te ngale tana zo lata yezo tomboka kuna libote zo vivre. Merci beaucoup Libote. Bonjour Pasteur Lité à Kanda Tolela Yomet Koufa. Mais s'il te plaît Pasteur Lité, est-ce que vous dites que Pasteur Denis Le Salobaki après Fali et qu'on s'en a qu'à fiasco na fiasco lobi kutu babinsaki biso na Israël référence et pas le PDG le boss Maluma Voka achaki mbongo na yanje alobino na lingi bino na ya Denis Le Siboya awa na mona pe Fox na bino na matongo achaki mbongo na yanje alobino na lingi bino na ya Denis Le Siboya awa na mona pe Fox na bino na matonge mais information na opesa weza via kima via Denis Le Sakima faut fouta azo msambongo abatu ngaba sakana na ngai te c'est-à-dire c'est-à-dire façon msambongo abatu ya PDG Maluma Voka. Est-ce que le rôle de partir de nous ça se croquait bon te akimi spectacle à liembongo ça fallait livrer les fractions oui des fractions makasi faut bakangaye faut bakangaye osomona ngane na zabui nakosa yote na l'équipe ba musicien belé na kombo pardon na l'équipe ba musicien belé na kombo basé belé na ndani cité basé belé tika totanga ba kombo ti oyebi ngai na batembele toyoka na kati bonjour c'est le coucou Pasteur Lité no kone dinya loba kesa lokuta OK Pasteur Taka tulinga ko mingi biso bana ya bandal ma plaît pas s'il plaît bana bandal to le layo fort mikolo sokota sous bandal te mais si kima bandal s'il te plaît Pasteur Lité Akanda toza na poste son numéro de contact na yo voilà bonjour Pasteur Lité Akanda Eva Moïse Nams Nangaliema pourquoi yo na fali pour pas bosso la rater tocha croix pona tocha déjà croix pona namoko na yebi tocha croix na kenana nzumu na ya makambu na ke ko soutenir bato mususu pour moment na zo soutenir bango pa baza likolo ba mona jango loka ba ozo mona te se de net ba ko ela ka ba problème absence na ngai ba ko ela ka ba problème absence na ngai so yo ka ba de point donc yo mto panja ken piana yo na babuki ndaku na ye ken piana yo na babuki ndaku na absence na ngai oh papa absence na ngai ko bota makambo ebele omoni Guess Mawete de ake ko sangana na Pakistanais po ba nini Guess Mawete ake ko sangana na Pakistanais po bisa nzembo soki nzembo wane simbi lo bangai mais you business Guess Mawete za mwana changu ndio matoi bisangana sangana okopia na raison oke ko sangana na mutu ayombo na oke ko sangana o ese musa musique pardon nani David Nges tawona ele momo ya Kisinjora to ape manano e amela mai pardon amela no mai chaso ele momo ko
Il y a Chris Injora, pardon. Et pour tout son nom, ok, peut concernant les passes à Bambongo. Les passes à Bambongo, Azolinga Yeba. Motoyen, c'est le pas vraiment de Boyembe là, Djibi là où les Boyembe là. Est-ce que Djibi là, ça n'a pas fait un wata? Afinga Kofi, Afinga Djibi, Ferregola, Kapangala, Kapangala. D'après que tu es Maka, ou Tchatchombala vraiment, Afinga musicien. Qui a été avant de la million, Afinga musicien. Mais Afinga musicien vraiment. Comme si on tout ça rabat. Ça, Bissou Bango Basate. Et nous, quand on s'est pélaté, il pense à Bambo. Afinga qui paye à son. Afinga Wata. Car son est de ma colonie. Yo place parce que yo lingi parce que ma fille on les pas normal. Et ça peut bien être. Tu fais le mouton côté là. Fais le mouton sur le côté là. On va lui passer la main on a de faire un appel sur ti sigo na mon. Ça devant monter. Alex a parking na Bakari. Ah il y a des gars. Alex a villa na Ezali. Alors besoin de africain. Ezali. Alex a 4 étoiles na. Donc en Afrique. Alex a jet privé. Ah, on monter à Mabé. Ah, on est comme monter à Mabé. Ah, pour moi toujours de on pour la taille comme Wata. On est comme monter à Mabé. Monter à Mabé. Les millionnaires. Qu'est-ce que millionnaire? Alex a jet privé na. Alex a hélicoptère na, ça parking na. Et bien ça pas tinga bilax, ça parking à Wata. Ah, Wata leki. Ah, Wata leki ni pesa bambongo na mbongo. Pour ndima za na mbongo. Ame ma 100 personnes ya quartier na bango na poto. Ko Wata nord surtout taba cousin te taba ndegonete. Amaka to sere que musique ni taba ndegonete. Ah oui, c'est 58 personnes en Europe. Wata leki ni pesa na mbongo. Aleki Alex na mutu na mbongo leki ya Wata. Wata Alex a mutu Wata la carrière eleki $100,000. Wata na mais ça na kumbaka. Yimo on a le baki tu talaka kwata ko ramaza ki reçu na buso na mona ki reçu na buso on a nga mo mona yaka na lambage amozo kumisha bakasi le poani kwa mo to leni talaki boxolo na talaki boxolo ne ko fala Mam o ngana bika ki bateau ba fula ka bateau ba mankaka bango vraiment respecter pour Yannick Kimia et Benza mwana papa Kimia aga wo finga bongo te muta mbongo solo za Kimia l'homme à la Rolls ya wo finga bongo ta tonga na kina do tonga au finga bongo te sko pastel littéraire quand vous tonga message réaction na mutu no Yannick Kimia soka ye rare na mabele na ya changu amisala ki bandal amisala ki ma campagne. Et ça peut parmi Babiloko ya ko reprocher patron na biso Yannick Kimia et Benza tongela biso immeuble moko na changu ndenge apocalypse vende atonga pona ko nourrir mabele na yo c'est dire Yannick il faut pas sabiso ba na changu valeur wana biso ba na misi pene loko moko wana OK et pesi kitoko ndenge bienvenue kamba sala donc merci Yannick Kimia et Benza je crois que le comme la yo on a vraiment des gens en ligne pour la réaction qui s'enjoue à propos il passe à Bambongo et bon 20 jours à lobby bien parce que c'est rare au monde même biso to ya kana ba télévision ata tout ça ba guerre na biso ya ba boulot na biso mo monde na ya ko créer boss moko to patron moko ezala ka penza te c'est-à-dire vena biso kanku bambongo akendaki na mabe nani kanku bambongo te li passe à bambo kasi te ngana boyi na ngai na boyi na ngai ekomela nga ba problème ngana tshena nga kanku bambongo tontimba bambongo tonzuzi bambongo tombuyi bambongo vie penza aza conscient malgré aninga salela ki patron na ye mais aza conscient ki abetaki libanda nga pe na yebisaki nga lobi vie biso na réseaux sociaux awe ko luka okoma porte-parole ya ba wangila awe ko luka okoma porte-parole ya ba wangila zala makasi po biso na réseaux sociaux totala ka défaut ya mutu te to lobaka nyonso pardon totala ka défaut ya mutu te lobaka nyonso asoko za mabelo ni mabe parla ngo lobaka parla na nina lobake likanko bambongo azaki toko te bientôt pe nazo sala wana nazo sala na Afrique du Sud na kobondela pona mutu nyonso na bondela pona mwasi na yo na bondeli pona bana na bondeli pe pona mapangu na yo na kosala na pona kosala ba prière na ngai devant ba patron nyonso
il y a Afrique d'ici, le rôle à double nationalité, Togozalana Didier Chombo Petit Jésus, le boss Didier Chombo Petit Jésus. Bon, Baza Ibele Maka Togozalana. Trésor Mouchi, Fondation Mouchi, Yépe, Aza parmi Bato Oyo, Togozalana, Mohamed Moleka, le seigneur de la ville, Molonga Nya Charity Moleka, Nazoya Kaka, Niki Maka Pona Kobonde la Kaka Pona Babien Bango, Tata Pambola Bisso. Merci beaucoup, Pasteur Oban Bato Brazzaville. Je demande à Pasteur Lité à Kanda, dans sa vie, il prie où? Elle a DJ Play Queer, il y a un Brazzaville, au bon de la Wapi, ville chrétienne, au bon de la Wapi. Pasteur Lité à Kanda, Mkoloroya Brazzaville, je contact Nanga Oyo, Obenganga, et Nadingayo, tellement. Merci beaucoup, Togozwango, mais Kobo Sanate. Bah téfenyo sotozo le kamikolo yo baza ko afficher ka date moko il y a le 24 juin. Oh, na stade de Martyrs. Oui, makambo affaire go. Comment porte-parole la faire? C'est-à-dire bachengai na Kibokonzi yani le 24 juin. Pour les padres, azamwa na mboka akobetela biso musique. Déjà ça no warrior. Na erna batu bayebi ngana mintu za père spirituel ba gaulois mais ça va oriente te batu bayebi que na za père spirituel ba gaulois to kabwana na bango mabe na ba prison ba makambo belele batu wana baza mitema makasi banani batu wana ba wangila wana baza mitema makasi okokota pe mabelele kwa ba vantir na ye na ngai epa ya bato baza ba responsable ba gauloise nyonso na pesimo ba mbote lobi tozala ki epa ya PDG Maluma voka mais modèle ba gaulois ba yambaki ngai ezala ki vraiment sengo makasi na confirmer pena que na za père spirituel ba gaulois tata Pambola bino le 24 juin to ya koyoka sko bilanga ya musique na loyembo o tuzo senga na ba congolais nyonso boza partout na ba fin fond bo banda déjà ko bimaka déjà malembe pe juin et ça nango kalaté alors to compte déjà mois ya 6 d'avril avril pe une la kanango te zaka mbula na mupepe zo beta moto bimezate banda ko zo tonda ba terrasse zo tonda mbula ka ndenge zalaka dès que ba mbula zo sila mabele ka uti pan le padre Matimba la mona podium abandi ko yemba et le padre ABC biso to loba boye be invité ba ko zala mingi te pona nini ye ayemba trop la République ya Congo. Azana plus de 150 chansons. Siko batu mutu na mutu azana chanson oya lingaka. Et liko lo bateke soka yemba 50 to yemba 100 nyonso wana 100 batu nyonso balinga yango. Mutu muso azolinga yaka koyoka okozonga maboko pamba. C'est-à-dire papa. Bongo mutu na kana ba banzemu na yete. Pardon? Au moins que mutu na solo bela na zo banzemu na facilité. Kuna ndeti ba bandeko changa libanga na kingo. Na ndoko romba banzemu na bango te. Mais tout ça na ba congolais nyonso ya République ya Congo ba vrai chéri ba vrai Joe to kutana le 24 juin au stade des Martyrs et pas le padre Ferrego la geste des nuances à cause ça. Merci beaucoup aux informations déjà transmises pour la pasteur l'été à Kanda frappe na les frappe na retour toujours un message moi comme ben tout temps pour tout chuter toujours honorable Chada qui fan to bandi oui oh bana ya. Bonjour pasteur l'été à Kanda, pourquoi oyana nous kosala show na malwe kate na zamba ndangi posa oyezali mesenga invitation na organisation ya ba patron ya malweka c'est-à-dire na mukuse bobunda patron moko ya social akota na malweka. Ouais. Bonjour pasteur l'été à Kanda yebisa biso pour ni bo na na falité Israël qui là depuis commune ya Bundu tolela yo fort. Merci, Tata Bambolaye. Salut, pastoralité à Kanda, c'est Fabrice Aningarayo Mingime, Nakosepela o Kabola pa plateau Mokona Daddy de la Star. Ouais, de la Star, c'est Baza Bandegonabiso. Oyo na pesa parce que moni kozala Daddy l'été à Kanda. Moni tangu Jésus de Mbandaka Isbimaka ya mpaka nanga Isaï fiston au mona ndenge ba chrétien ba religion ebele etelemelaka ye sikoyo tanga na yeko ya ezalaki facilité na s'imposeralité à Kanda et tant on a s'imposer
ndo moni sikoyo batu siko bakomi ko bima batali ete Goldberg esa longi bango ndako sala subiso loko azati mutu tata libre na comédie na ye ndo moni ba dollar star ba eko bima ba s'imposer na komba Dadi ndo moni ba Herman pour la benga ye Dadi asa comédie na biso mais fraka mingi ba kota ba Lubumbashi ndo ko mona ces derniers temps bato baso linga moi rôle qui pasteur mingi moi rôle qui bonzambe mingi esa grâce na ngai ngande mutu na pesi bango na fongoli bango motema basala mais soki ndamba sali ngolu kaka ndingo bongisa ba dati bongisa ba programme na yo na ko boya te po tala kaka OK on sait jamais mutu zo boya lelo lelo obita ko sala nani merci ngai pesa na bato ba boya ngai na tango wana lelo oyo yo boyino ba na ibisa ko siene le panzana te pardon na ibisa ko siene le panzana te nyonso wana po baboyaka kopesa ngo opportunité na leka na bisiene le kopanzana lelo siene les app eboti ba quel boule eboti ba ne peut panzana na lizo mona sala bien bien ça papa na sala bien nga file ngesa ko panza so na moni beso pona bilongi na panzi bino omoni sikoyo eloko esalaka na panza siene bien ba garçon moko ba uta ba kota nchini nde bakende ko vivre na CNL tant que ba moninga na papa na ngai Jean-Paul Mayad de la femme ba guerre mike bandi bango sko bazo ko diaboliser kuna na bibo zela na panza CNL panza CNL on va mettre lelo bien kanga beta lelo ngai mutu na panza papa bon partager vidéo oyo nga mutu na panza CNL vous non ça bien papa bon si ko moment na oyela bango ba produit bangi ko l'exaté po batu moko soit disant bazawana bazo changa bakali ponga na bimate na mystique ya fourmi panier circule encore nzamba bimisi ngai ai na kanda wana ya panzi CNL merci na David Nsala Thierry Landu David pesa numéro ya contact na yo babenga yo mo pardon bobenga ngai botungisa ndeko journaliste était Sele Mokoko Tata Pambola yo merci belé mais faut professionnel apprécier pena émission na yo merci beaucoup numéro na ngai ezali na nenga code mboka ya wuli mosheni plus 243 ezali plus 243 89 78 37 à 29 na ndenge na biso ya monoko mboka 089 78 37 à 29 089 78 37 à 29 au sala mobembo na yo na kimia na tranquillité nyonso posana na memayo na agence de voyage Eric Travel nde okosepela makasi po kuna ndeza isika o bazo sa musana bango baza sérieux makasi ngo kende otambola partout monde entier ko kende na ndenge ya ba frontière te yaka ba pesa o visa au PDG Eric Travel ba ko respecter sérieux OK c'est-à-dire même ngo kende Brazza ko kende ko futa mbongo te o kende na mboka batu et comme il y a un problème qu'on a yaka na mbongo mukie ADG Eric Mwamba agence de voyage Eric Travel ba ko pesa visa na facilité OK pe otamboli très kitoko calmement merci na ba congolais pe ba congolaise nyoso merci na ba nyoso balandi biso merci na Coco Dema Coco de la presse merci na Molonga Nangai madame mwasi nanga mama bana Melmish Mambote mama Melmish Mambote na pesio bambote bisika bizwami yo na bana nanga nyoso tata Pambola bino na lingi bino mingi bisepeto le ezala kaka divertissement prophétie tout se diverti babi prophétie poto ambassadeur qui fan honorable prophétie toya na mon émission prochaine papa oui chaîne aux na vitesse mususu hein personne modèle ba poisson bengela appel tata Pambola yo amen na repesa prophétie boye bon ngasi ko na zakaso na pesa prophétie ngamo na ngana soke si ngana na bandinga na pesa prophétie pesa année oyo liwate pardon te liwate année oyo ezo silate mutakufanya bato yo bazana ba proma mabala bazobala amen mais soki année comme na kosila mobala yete ngamo ko naza tata Pambola biso merci beaucoup maman on va passer s'il vous plaît merci beaucoup donc tout ça mon page rose il y a sœur Nabiso et tout ça la réception il y a honorable Bachida qui fait merci pasteur d'être passé OK merci
Greatness Congo TV. Greatnet Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye Yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatnet Congo TV. Otunangani, ma copine, omonika ndo s'abonner na nzoto Don Georges. Akaba te mukenda. Akotsa ko batini ofuta kwa ta chambre te. Na compte o se distrait na nzoto mutolinga te. Greatnet Congo TV, ba gag ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi la rouge, ting ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon abagag. Pas film. Pas émission. Biloka Bouzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au moment à droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatnet Congo TV. Greatnet Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatnet Congo TV, abonnez-vous massivement.